Bandeko mbote na bino. Vraiment nzambe pambola bino partout bozali. Bandeko naza vraiment nesengo te ya kopesa bino un message oyo bino boyebi mboka ndenge ezotambola eza mawa mingi. Mikolo elekaki bomonaki Tshilombo auti économie un Burundais na place ya premier ministre. Boyebi yango bien que ba Congolais ya mayele baali. Ba Congolais ya mayele bazé pelé. Mais Tshilombo a préféré à nommer Muto Tatana za Burundais, baza même famille na Karine mwasi ya Katumbi. Ba Burundais. Do bandeko zapita mawa. Ezapita mawa. Soki bandeko na biso baluba bazo comprendre ka teti sikoyo, ezapita pasi penza ya pasi. Do Tshilombo azawana azana mutu moko oyo il faut appeler ça qui va ordre salaboué parce que si réellement Tshilombo est congolais et qu'il a été élu en tout cas à kondi mabilo kaboité que poste yango ba yona kabila ba pesa Katumbi a boyi. Pourquoi Katumbi a boyi? Parce que ba décideur baza ko préférer Katumbi azwa présidence dans 2023. Ndeko nangai na makambo nga na yebi e bandi ko pesa nga pasi pona lekaka na yebisa bino bakambo alors que bino obozona ndanga boza ko ignorer makambo ebele. Je pèse mes mots. Na bani na bino je vois très mal ndenge nini toko récupérer pays. Bato ba répondre nga na bandenge na bango na bandenge nyoso bango balingaki ba répondaki. Mais chers patriotes, songa naza koloba bolingaka bozwaka malobo nga lobaka considération. Je ne me vante pas mais nayebi kamo ebele. Pour les Américains bango il faut Katumbi na 2023. Kamo assurance wana o Katumbi azanango yango na aboya ki poste wana ya premier ministre. Parce que amoni que soit premier ministre a mo konzité. Vomi azala président wana fsiko yo aza mokonzi. Alors Tshilombo ndenge na yebisa bino ndenge ba yebisa ki ye yo talela salaire na yo. À part salaire no ko talela ko mokote soki nga na lobité. Yango na moni bazwili ye kabiliste un Burundais ba pesi ba bi nommé ye. Et lokolo ba yo kana ndenge wana akoki po salela ko mokote a nommé. Ndeko nangai na 2022 parce que auto nyso bo mona keza ba distraction mais na 2022 bo comprendre ce que peut-être réalité pour na bandi ba intéressé ba ko pesa pour na 2023 déjà na bandi na bino na 2021 oyo Tshilombo sera rien bo bando mona openya on sera rien na 2022 akosala pe rien ti akolongwa akosala rien. Ndeko nangai ba Congolais baza na kimia te pana ba moko na ngola sabino eloko mo ba to boma mutu na Luozi na Congo Central bo mona muto yo abana koloba wana suka na ba bomaki eza mawa bongo na minute o bandeko kimo yibi ndenge eye na Kinshasa ya kosakana te ya bato yo ya kitukutuku donc ovanda bosoko solo ba baziongo baki. Donc na ndenge ya kosakana te même basi so bomba basaki na bilamba na bango bazako benda bango biloko nyonso na parce que situation est comme intenable bato bazako wasoko vivre te. Ndeko toza na capitale na problème ya mai na capitale toza na problème ya mai boko expliquer on ndeni Tshilombo est là Kabila kei abi natala yo sala problème ya mai ba bino so ba bidon et ce qui est grave parce que nous zwango pa ya gouverneur ya ville ya Kinshasa bandeko na lingaki na tshaba message no so na 1 heure na téléphone na 1 heure mais na moni que na nyonso nga na yebi na lingite na perdre temps nga na pona na lobaka makamso so na onga na yebi so na lobi yango bon lobi kuna fuba kangai
yango nazoyebisaka bino est-ce que c'est pour ça sûr que tokoki kolibere tokoki récupérer so mboka wana nayebi ebele dokolo aye kosala emawa aye kosala baventure mpona kosala congolais debout alors que makambo so ebombama mais eza mawa na mboka na biso soki oza étranger oyekaka na baklike ya bakabila wana ozali le bienvenu mbana moko donc dokolo ayeli biso congolais debout nzoka nde na nsima makambo ya mystique moto ebomamaki wana eza makambo mingi bandeko na ngai eza makambo na koloba te alo bandeko na ngai totalaka mwa babiloko ya mike na otina bino na bati kaka 3 ou 4 video après na kati voilà tolanda nanuka mwa baséquence oyo bakokatanga yango me nayebi te mai nde kangama biso neti biso na ngambu kuna shaba gambela mai ebimaka su te tokoma koya kotoka kaka mai koto mai ebimaka su te toyebi te soki leta baforage ekomi na Kinshasa forage eza biloko mo toyebi ezalaka na baprovince forage ekomi partout toyeba te soki eza kopi ya régie des eaux na bato basomba ya baforage mai ekangamaka alepo biso tosomba bamai ya forage wana eza mai ya libulu okosala nango ti otya miliki boye miliki esali bambumabuma osokwana nzoto savo ezwaka te bamibe balevire tozozongo kala bamai ya forage régie des eaux toyebi te soki eza problème nini na forage tosomba kantine moko ya 20 litres fosomba 200 francs bidon ya 20 litres 200 francs sikoyo oyebi 25 litres ba 200 francs sikoyo oyebisanga kosokola bilamba kolamba mamo aza na mwana aza na bebe tosuka wapi antuka bakonzi ya mboka oyo nyonso ezosalama ezofinisa nde chef de l'état makambo ya baforage na Kinshasa toboyi yango forage eza eloko ya province ekomi commerce ondire bato ya régie des eaux bayokani na bato ya baforage mai ezalaka lisusu te mpo biso tobanda kosomba bamai ya forage en plus na bapublicité ezoleka ya bareservoir ya mai ba $500 ba $600 bongo biso babola tosomba bareservoir wana ya minene wana tosombela yango nini oyo bazosala bapublicité eza na sens te oyo eza Kinshasa eya centre ville fo tomela mai oyo ya propre ya régie des eaux eza na kisi na kati nde toza boye tolamukaki banda 4 heures tozoluka bamai facture koto régie des eaux komo tindela bato ya koto bafacture très cher mpo na nini mpo bayebi biso kuna na ngambu sha bagambela ti okoma elengesa toyaka koluka kaka bamai koto tokomotoka bamai ya mabulu tokomotoka bamai ya baforage mpo mai ezalaka lisusu te banda 5 heures nalamukaki nanga azongi ndako te mai bouti wapi do mai yango esali combien de jours ti lelo bokeka kolukaka mai mama biso a moyen te na bumbu a mai pasi loso 4e jour banda mai kangama mai pasi tonyokwama toyebi te so tosali so toloba bakonzi so baomona te toyebi te nzambe kaka na bango moki batokota tolamuke 4 heures bato bakaka 3h30 mpona likambo ya mai pasi toyoki kuro totoka mpo ipare ke ezokangama nango lisusu yango moi kande moi towelela kaka mai ka ya mabulu baforage yango toviva so basala forage te me toyebi te sikana to bandokenda bakalamu toyebi te kasi bango bakonzi batala te basunga biso mpo balobi ke oyo kisi ezomonana te kisi eza te basunga biso soki bakisi yango eza batila biso tozwa moya oviva sa mai toviva te bandeko balanzi ya afrika ko télévision nde bomona babido nyonso oyo eza na mai te
donc population eye otika yango mpo batokela bango yango mai eza na bamai te bongo kade na obusha yango ya mai te ndenge eza bo 25 litres awa na mpo bazwa viko mai ya opote bamai ya régie des eaux 300 francs na bido toza ala kati ya bandal donc bamai awa ebimaka ba 3 heures nde bato oyo nde basungaka bango mpona kotokela bango bafuta bango. Bonjour ndeko. Bonjour. Ndeko toza na wapi? Toza na bandal molar. Ndeko tomoi babido ebele boye eza babido ya essence to babido ya mazuite yango tokamwa mama likambo oyo na mboka na biso ebandi lelo te aboyebi ke RDC pays le roi RDC tokoma na badifficulté ya mai bamama bauti eza babido ya baessence to ya mai mama babido ya mai bamare bauti kutu bavanda kutu awa te miso bavai na baselembao miso bavai na bakitoki mosi likolo ndeka ndeko azo bamiso bakomona na libanda likolo ya mai biso toyebi te mambo oyo na mboka na biso ekende wapi bakonza bandeko nazoblige ya kolongola yango bandeko eza mawa na mboka oyo neti RDC evivre bamakambo oyo bandeko natila minongo ata moke bongo to Tu es en train de constater toi-même la situation auquel Batrazo va confronter l'amour. Tu vois? En tout cas, Balouba Boyoka Sony, hein? Balouba Boyoka Sony. Dans vos chaînes là pour dire que la situation d'eau dans la commune de Kalamou, c'est normal, l'eau coule. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'eau coule. Tu vois, c'est révoltant. C'est révoltant. Toi-même, tu es présent. Tu vois la réalité. Ça, c'est ma circonscription Kalamou. Bandeko, Balouba Boyoka Sony. Balouba Boyoka Sony. Biloko abuna monde ati salamate. Ce qui vraiment banome yo po okomisa pays tina niveau boye. Mais bandeko eza mawa. Balouba bakoloba ni. Muluba okoloba Sony. Te okoloba nini? Muluba. Mawa. Donc ndeko nanga soki mutu azobenga Chilombo président, c'est que mutu aza maladi. Parce que station boye. Basi musu bazo sokolate. Maizate. Ba ba osomote. Ah, bandeko. Basimbi sur pouvoir bizwa. Toko récupérer amo. Travail na talayo. Ko travail na talayo. Oza bankote. Pour qu'on examine Balouba ke a qui nommé pardon, il n'a pas gagné aux élections, ton nom qui est, mais il a droit de l'autre côté. Donc, ce qui va nous comprendre, c'est malheur à ceux qui ne comprennent pas. Malheur à ceux qui comprennent toujours les choses en retard. Bandekonanga, ezamawa. Tokotala siko ma tête en poyo. Na pese ki bino monta o ma tête en poyo ayiba. Na pese ki bino ba 1 million et quelques. Ndeko nangaye mangwele oyo batia biso na lobango la nyonso comme ça biso bazoba pardon baruande bango so bazimbongo bakotonga côté na bango so bazimbongo bakotonga mais biso so tozimbongo basi cabri tout ça c'est ça do baba tata poyo bokotala biloko batata poyo asali bokotala ngo bandeko nangaye Totala oyo bandeko nanga.
difficile de séjourner à Kindu sans découvrir les œuvres qui font désormais la beauté de cette ville. Venus participer à l'ordination épiscopale de Monseigneur François Béli-Mouya, les évêques de la RDC ont visité les infrastructures phares du chef-lieu de la province du Maniema. Conduite par Matata Ponyo, sénateur et ancien Premier ministre, la délégation des prélats catholiques a démarré ce tour par la splendide et mythique place Mapon. Ici est érigé un monument à l'image de Matata Ponyo, une initiative de la population de Maniema en signe d'estime envers leurs notables. Les princes de l'église catholique ont admiré cette statue située à quelques mètres de l'Assemblée provinciale. Une manière pour eux d'honorer l'ancien Premier ministre. Géographique qui détermine le développement des nations, c'est plutôt le leadership, comme celui de Jésus. Voilà. C'est ça. Le leadership, c'est ton cheval de bataille. C'est mon cheval de bataille. Oui. Ils ne sont pas les seuls, la population elle aussi rejoint le site en vue d'admirer cette œuvre. Ce cadre est vraisemblablement aménagé à l'image de la place des évolués de Kinshasa. Ici, un écran géant a été placé à l'initiative de Matata Ponyo pour permettre aux habitants environnants de se retrouver pour des grands événements. Cette ronde va ensuite les conduire à l'université Mapan. Ces hommes des dieux sont, dès le premier regard, émerveillés par la qualité des infrastructures et le sens d'organisation. Une petite balade s'improvise pour contempler la verdure et la beauté du jardin. Monsieur Matata Ponyo mérite d'être ici parmi les Congolais les plus respectables. Ce qu'il a fait de Kindu, c'est déjà une partie de la République qui est élevée, une population qui se sent lancée et une population qui en avait besoin. Si chaque Congolais qui était élevé à son rang arrivait à faire comme lui, on aurait donc un village où il y aurait plusieurs foyers de feu et qui serait alors éclairé. Leur guide les conduira dans la salle qui accueille les étudiants de première année. La technologie des pointes est mise à la disposition de ces apprenants. Tableau électronique remplace désormais l'usage de la craie. Dans les laboratoires, le matériel de dernière génération épate les hôtes de Matata Ponyo qui ont salué cette initiative. On ne peut pas rester indifférent par rapport à ce qu'on a vu, qui en résumé montre que ce pays peut être développé quand il y a la bonne volonté. Ils ne peuvent qu'encourager celui qui a, avec ses collaborateurs, qui a mis en place toutes ces infrastructures. Vous savez que la préoccupation de l'Église, c'est le bien-être de la population. Et tout ce qu'on a vu ici, c'est pour servir la population. Quand les évêques prennent des positions sur les questions sociopolitiques, ce n'est pas qu'ils veulent devenir des ministres, des députés, le président de la République. C'est pour amener nos dirigeants à pouvoir servir le peuple de Dieu qui est sous les responsabilités pastorales. Donc c'est un encouragement pour eux, c'est une satisfaction pour eux. Je crois que c'est aussi un exemple à recommander aux autres pour que le pays aille de l'avant. Jusque-là, Kindu était comparé à ma ville natale, Bandundu-ville. Mais aujourd'hui, Kindu a décollé grâce aux convictions et aux efforts et aux abnégations des sacrifices du ventre d'une personne. Là où un préfère aller faire de l'argent du Congo une cité d'ambiance, lui a fait une cité économique avec des preuves palpables, des jeunes qui sont aujourd'hui fiers d'être de cette ville parce qu'ils ont étudié dans une école distinguée, ils sont passés dans une université. Moi j'étudie en Allemagne, j'ai vu ce que nous avons ici à Kindu. Donc en fait c'est une copie conforme de la prétention allemande d'être une ville, un pays d'excellence. Et c'est ça que M. Matata a transposé ici. Il faut féliciter M. Matata. Il faut avoir le courage de parler du bien de lui et le respecter. Il doit être respecté parce qu'il est capable de faire abnégation. Tuer le plaisir du ventre, c'est un grand sacrifice. Parce que tout le monde aime manger et boire.
c'est le sacrifice qui tue le plus au monde. Dans des pays où l'on ne veut pas se développer, on développe les ventres. Lors d'un échange entre étudiants et évêques, la notion de bonne gouvernance se glisse, une manière pour les prélats catholiques d'inciter les étudiants à suivre l'exemple du professeur Matata Pogno. Si vous lui empruntez bien les temps, en peu de temps, le Congo peut ressembler à quelque chose. Il est resté intellectuellement en vous, mais il tient beaucoup compte sur une bon bandeko na longoli yango po eza mingi binomo bomoni nani bomoni balobi il faut féliciter les voleurs nani Matata Poyo. Le Matata Poyo yibi ake kotonga kote na ye parce que kindu wana nyose komala na kota Rwanda Kabila azotonga kuna babugera baotonga kuna biso kakande ba congolais rien. Mobutu 32 ans de pouvoir biloko Matata Poyo atongi atonga jamais ndeko nanga bima na ki fanatique obonomona ka pasi na vie na yo tango bazolo ba vérité yozo na ki fanatique obonomona ka pasi na vie na yo bima na ki fanatique okoya ko kufa bango base bazo basala obalinga mawa mingi bandeko nanga c'est triste hein. Matata Poyo na pesi bino bakatikila mbongo o ayiba tala siko kuna babimisi omonde babimisi tokotala na luozi mutu azoloba bako boma ye to bakende kuna bako kino boma ye voilà botala ozole kana na luozi voilà ah la 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 bandeko bolimbisa tout à fait. Ya la police boto buto sone kenen kandeto mudia ndiata kadi ndiata kena kima kena mukondi kena kwakwe ni ndiata beto moto boto kwa la police rmatokosyo hizi ni mbasi kwa la police bakutusa encadré ili twatona ntileto itawiza ni ituna ndiata dona baba piste grâce à Dieu Séraphin sandu dia dinene point de chute pour territoire muvana memo ya bilagana memo ya mambo meshi kutukwami takuluozi ramatokosyo imubila kyokyo ngangu wena yelufe musonza umpatiziketi mona kabwakwe utala fede bima bya fedeti byaba mana yiba eske kiese lutala beno kibeni bima bya bingi luseiba yisafaluoni tomba bya monikanga asikisiki ambangi zeto bangwa mitoto betikangwa mujabu ya mfumu ya territoire weti kubavana autorisation Rati damu ibeti kubakanga tomba kakubagobilanga etiki yibo bitiluwozi bamweni wonga nilioba lembolo kuitila babindi mebampo beti kutusyamisa rmatokoto rati kominkele myena yeto bitanzi dizidi yeto sikisalukyandi tengila bantu na bima bya urmatokoto la twadiata la polisi na kutusa encadré kabwakwe siku wangudi bakembi kakwena muntu fetifana lufe mu marshi ko kakwena mbe muntu fetikalikinako kanti lufetisaisa mfumu ya bwala lufetisaisa mfumu ya bwala wilu iyandi fetibaka mbebe mubaka la polisi ativoka jaji sansamu wambila Je dis bien, ici c'est moi. Sinon, j'autorise.
d'arrêter tout celui oyo azali kokosa telefone awa soki ngai nazwaki décision ya mutu oyo azali kokanga bino lere nyonso po totika ye parce que ye azali kocreye makambo ezali ya bien te bakanga bandeko mokotepalia koko likolo ya lopango est-ce que ndenge wana eza malamu le bon samaritain bokende j'autorise prenez-moi le coupable le bon samaritain bokende tomona mawonga esiki babiloko ebeti epui bakangi kiple na leki na ye we na leki na ye batore bango administrateur apesi ordre na kolonel azalaki wana bakangi bango biloko ebeti ya makasi biloko na bango wana biloko ebeti ko masasi ebeti na babiloko basi bakangi bango deja Bob bandeko bomoni mutu wana bake na ye suka nango ba nouvelle na zui bakendaki koboma ye. Voilà. Donc na mboka oyo ya bino moko bozomona ba makambo ezoleka kuna. Voilà, totala souci bandeko bango. Bandeko, bomoni binomoko état de droit, nabanzi ngaite mtroloba, mais bomoni état de droit. Mawa, peuple même na kati ya Kinshasa traumatisé. Na luozi masa se betami mutakufi. Voilà, tout à la suite. Voilà, ok. Bandeko. La RDC ezali kobongate parce que c'est un amalgame de plusieurs peuples. Bakongo peuple mosusu, baluba peuple mosusu, bangala peuple, balobaka langue mosusu pe mentalité mosusu,
C'est pourquoi ça ne se développe pas. Mais nous allons nous poser la question de savoir pourquoi le Congo belge était prospère. Na tango ya Congo belge, Bangala, Baluba, Baswahili bazali kolobaki mu Congo mundele. Parce que mentalité ya Bakongo est semblable à Mindele. Et na tango ya Congo belge, ça marchait. Le Congo belge, c'était un paradis parce que il y avait une race supérieure, les Belges, plus une race supérieure, les Bakongo, qui s'associaient et qui dirigeaient. Toute l'administration du Congo belge était maintenue par des Belges et des Bakongo, deux races supérieures. Tandis que les Bangala, les Belges disaient que ce sont des brutes qui sont tout bons pour brutaliser les indigènes du Congo belge. On doit les mettre dans l'armée. Donc l'administration, c'était les Belges et les Bakongo. Les finances, c'était les Belges et les Bakongo. La médecine, c'était les Belges et les Bakongo. Mais l'armée, c'était les Bangala. Aujourd'hui, indépendance, pour cochonner les Congo belges, les Belges vont changer na bango. Balongoli Kasavubu, un bon gestionnaire, va remplacer Mobutu, un Mungala voleur. Et Mobutu, Mokonzi, a un stade devant le peuple na yalbi, atako ba yibaka, kasi yiba moke. Mais moke c'est combien par rapport à quoi? Parce que 1 million, ils ont moke par rapport à 1 milliard. Atako ba yibaka, kasi yiba moke. Mokonzi, Mobimba qui ne sent pas la gravité, mais la mentalité ya Bangala kuyiba ils ont rien. Par conséquent, Atako ba yiba kasi yiba moke. Dans le royaume du Congo, l'empire du Congo, soko yibi ba enterré au vivant na marché. Mais kuna epa Bangala soko yibi elombe, bazo kumsa yo. Différence de mentalité, ba Belge, tango bazako dirige mboko, ils considèrent le Congo belge comme leur propriété privée. Et alors ils voulaient que ça marche bien. Alors l'administration, ba Congo, na ba Belge. Force publique, Bangala. Tout comme indépendant, administration, ils ont dit que na Mobutu Mungala. Et Mobutu a un stade à l'objet Atako Bayiba Kayiba Moke. Mingaï n'a l'objet que Moke par rapport à combien? Parce que 1 million de dollars, ils allaient Moke par rapport à 1 milliard de dollars. Mais ce qu'on dit 1 million, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est vague. Atako Bayiba Kayiba Moke. Donc, chef a passé ordre au Yiba, mais ils ont la mouquée. C'est très grave. Posons la différence de mentalité. Ah, c'est clair. Bakongo, ils disent qui a une voix, qui est au Kavouako. Ça veut dire le mien, c'est ma propriété, mais le nôtre n'est pas ma propriété. Posons la différence de mentalité. C'est clair, oui. Au Yibi, et bien, Bangala, Bazokou, Misayo, et Lombe. Et pas Bakongo, on te dit que Kiame y voit qui est au Kavouakou. Le mien, c'est ma propriété, mais le nôtre n'est pas ma propriété propre. Ce qui faisait que Kassavubu, quand il allait en mission, le surplus de frais de mission, dans Kozonga, Azong, c'est qu'on a créé l'État. Parce que Kassavubu, non, salaire, Bafutanga, Souka Sanza, Ezali Angaï.